Tika, 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 tika. Eh. Hein. Tika, 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 tika. Eh. Hein. Tika, 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 tika. Eh. Bonjour Bandeko, analysons avec Gilmas. Ba vidéo ebele ezo circuler na réseaux sociaux pour na makambo ya Blaise Manzambi, Liz na Enis. Ça fait vraiment débat. Mais ba vérité bazo linga ko bomba. Bazo bomba yango. O bazo linga ko bimisa yango nde baza ko bimisa. Batu oyo baza pour Liz. Bazo bimisa kaka côté positif ya Liz Manzambi. Bao baza côté ya Enis bazo bimisa pe côté kaka ya bien. Côté à Blaise pe ndenge moko. Mais ba vérité oyo ezo tinda par exemple papa oyo Blaise abimaka libanda asalaka ba infidélité batu bazolobela yango te parce que pona kosala infidélité eyaka kaka boyete ezalaka eloko moko etindaka mutu akota na makambo wana tozolobela infidélité kaka ya mobali tof kundola pe côté ya mama na biso sœur na biso Liz. Est-ce que maman Oyo aza parfaite? Elle avait sa mère amie qu'elle connaissait depuis l'enfance. Ils ont grandi ensemble et sa mère amie s'est mariée avec Blaise. Entre griffes, le mari actuel avec qui elle est. C'était sa mère amie qui était mariée avec lui. Ils avaient un enfant de 10 ans qui était malade. Et comme elle était infirmière, elle travaillait beaucoup la nuit. Alors elle a demandé à Liz Manzambi, écoute, je travaille beaucoup ma copine, est-ce que tu peux pas venir m'aider avec la maison, l'enfant est à l'hôpital, elle est malade et tout ça, il est malade et tout ça. Elle a dit pas de soucis. Elle s'est déplacée chez sa copine, sa best friend, qu'elle a grandi avec. Et pendant que sa copine allait au travail, Liz Manzambi a commencé à mougou avec Blaise. Sa mère copine, elle ne savait pas parce qu'elle était très occupée avec la maladie qu'elle avait eu l'enfant avec Blaise Manzambi. Eza question naza kotuna kaka. Parce que selon ndenge makambo tambola, toutes les femmes à majorité Blaise aza mutu mabe, Blaise aza mutu abota na mwasi ya yaya na ye, abota na Enis, abota na Afrique du Sud, asala bo na Angola, mais bandeko nyoso kaka ye mutu mabe. Et bongo ndeko na biso mabe ya Enis bozolo bela yango te. Mabe ya Liz Manzambi bozolo bela yango te, kaka ya mutu moko. Soki bozongi pe na makambo eza kotinda pasteur a kende ke libanda un anu il faut kotala est-ce qu'azala ki pasteur ya solo ou bien aza komi bomba sima ya Bible. Est-ce que Liz Manzambi aza vraiment ya solo ou bien aza kaka influenceuse kaka na communauté lokola batu misusu. Po akota na foyer ya Blaise e bandaki boni parce que e bandeli mutezo komema preza lelo naki preza mutezo mema ezo mema kilobi otoza komona lelo eza ba fruit ya passé ndenge babandaki relation na bango ndenge Kasarema efungwamaki tina ndenge bakomi lelo. Qu'est-ce qui a fait Kasarema échité? Est-ce que ça Blaise nani mutu afungolaki yango mbongo bimaki wapi? Toutes ces choses là eza babiloko basala ki ensemble. Tangu boza kosala eloko botie ba idée ensemble ba vision moko tangu moko okende contre vision wana yango bozo mona makambo zo kende mbilinga mbelinga. Un homme, même s'il couche avec une femme pour la première fois de sa vie, il n'y a pas le sang qui coule, papa. Mais la femme, quand c'est la première fois de sa vie, que son corps est découvert par un autre homme, le sang coule. Et quand il y a le sang, la Bible déclare que l'âme de la chair est dans le sang. Autant nous pouvons dire, nous savons qu'il y a échange entre l'homme et la femme, mais nous savons que la femme, elle est la matrice, elle est la mère, la réceptrice. C'est-à-dire que tout ce que toi tu réceptionnes en toi peut t'apporter beaucoup plus de déboires que ce que l'homme peut recevoir. Même si l'homme aussi reçoit des mauvaises choses, s'il tombe sur une sorcière, c'est sûr que la sorcière peut envoûter aussi le monsieur. Mais quelque part, moi je pense vraiment l'impact, elle est vraiment plus dense pour nous les femmes. Parce que, pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a fait en sorte que la femme et cet hymen va se déchirer et le sang de la femme va couler? Donc ça veut dire qu'il y a une alliance quelque part qui se fait. Et c'est nous qui sommes les porteuses. On a cette clé-là.
tobosana te infidélité pe ya maman na biso Lise Manzambi aza parfaite te, elle a passé dans des infidélités également. Est-ce que tobana ezako ba question naza komi tuna, est-ce que infidélité ya maman na biso Lise Manzambi yango mutu etinda pasteur akoma bibima bima kanda wana déception wana nde esalaka papa oyo abota bongo? Soki Lise vraiment na bolobaka aza vrai, aza mwasi ya bien, bolobaka ngozo mwasi ya bien pona kitoko ou bien pona motema, parce que ndeko na biso pasteur oyo ye mutu ayebi véritable motema ya mwasi oyo Lise. Soki tozomona pasteur aza insaisissable, aza koyoka te, azosala ba problème na ba problème, ba dégâts sur ba dégâts, pendant que aza na mwasi na ndaku, question komitu na pe yango wana nini nde ezosala papa oyo akoma mutu par exemple ya milangwa, nini nde ezosala papa oyo alalaka libanda, nini mutu ezosala papa oyo abimaka na basi misusu. Ba question wana nde faut ko se poser. Tozokende kaka na conclusion papa azalaki boy, papa azalaki boy. Ezana ba video pe essayer dater tant ba année passée Lise aleka na télévision ba série ba ya ba Marcelo azoloba avec audace nyonso ke ba belle famille na ye basala makambo ya mabe, ba belle famille na ye basala ke makambo ya boy. Bandeko na ngai ye maman kaka ndazalaka bien, maman kaka ndazalaka bien, batu basala ke kaka mabe to bandaka pe kozonga sima to mitunaka. Tango azalaki koloba ba famille ba belle famille nanga basala kanga mabe akipaka bango te. Langage wana eza tellement dire na bato baza sincère, bato baza sérieux. Tango mwasi azoloba famille na belle famille babundisa kanga aza kosatake na famille ya mobali na yo Blaise. Aza kosatake tango azoloba boy mobali na nde Blaise, aza kosatake na Blaise. Sika nini nde esala famille na ye, famille ya Blaise basatakaka na mama oyo Lise Manzambi. Wana pesa question ba famille ebele bazalaka bien, nani mutokolo ba belle famille nyose ezalaka bien, ezala pe côté ya Lise ezana bato ba kosepela na Blaise te, côté pe ya Blaise donc ezalaka bongo. Sika mama oye aleka na télévision ye za mama influenceuse tozolo baza pasteur aza mundimi ayembaka tango nazo koloba naza kopesa ye casquette wana. Une dame qui est censée être sérieuse aza Karine Mokonzi te. Mama Lise Manzambi aza Grace Mbizi te. Oyo aza na posture ya ki influenceuse moko positive, aza na posture ya bayembi, aza na posture ya basali na Nzambi. Mama o Lise Manzambi yango nazolobela na sens wana ke ye aza différent na ba Grace Mbizi, aza différent na ba o ba finga na réseaux sociaux, aza censé akozala exemplaire. Tango aza koya koloba makambo ya bongo ke ngafa ba belle famille na nga kutu ba atakaka nga na kipaka bango te, azoloba bango avec audace, eza biloko koloba na public ete. Soki azalaki par exemple na session moko ya affirmation ya conseil ya baba couple alinga kinda loba biloko ya bongo sika entre batu wana kinga kutu famille nanga famille ba belle famille nanga balinga kangate, mais cela ne m'empêche pas ya kozala na mobali nanga ozomona. Mais azako bossa na ke azako sala émission, mais azako loba makambo ne fallait pas loba attaque influenceuse, attaque musala Nzambe. Eza na langage mutako loba te na public. Eza signe moko zola kisa déjà ke entre bango kuna esimbaka te. Tango bayaka na ba réseaux sociaux bazokanga ba photo bazola kisa bolingo, mais kuna il y a quelque chose qui donc eza eloko moko ya bien te eza kuna. Wana nga mtu naza kotala façon nanga kotalela oya kofinga eza normal boko finga parce que nazoloba makambo bino bozolinga te, so na lobili kambo sepele nango te eza normal ofinga na yo, mais nga naza koloba komeka kotika la katikati kotala pourquoi mama oyo yeka kande baza kolobela makambo bien mais papa nde aza mabe, to banda kotala nini nde eza kotinda papa oyo azala mabe. Ezana ba papa misusu baza na bandaku kale baza bien protégé, baza bien sécurisé, makambo ya foyer tikalaka na foyer. Soki papa oyo Blaise pasteur azo sala pe soni
azoyo kisa corps pastoral soni, aza kobota bota libanda, aza kobeta betaka magoda libanda. Est-ce que aza satisfait na ndaku? Est-ce que Lise Manzambe apesa kaye makambo? Est-ce que Lise Manzambe afungolaka makolo po Blaise asepela? Soki Lise sika aza mutu ya kokangaka makolo, yeka kabatanyo so confirme ngana aza mwasi boye ngana lingi te. Sika tangu papo aza na posa, akokende wapi okende ko se décharger? Tango azokende ko se décharger libanda, basi azokuta na bango libanda. Est-ce que bango baza prêt à kobomba secret? Tango bazomona mobali ya choko aza koya, aza kobeta bango magoda, bakozala pe na tentation ya koprouver na Lise Manzambi ke bango na ye baza ndenge moko. Sika faute eza nani? Eza nani? Lise mutaboya ki kofungola makolo, Lise mutaboya ki kopanza makolo, ou bien Blaise mutu asengaki Lise ya boy et puis ake kozwango libanda. Sika nazolo bateke kokende libanda eza bien, nazande kotuna eza combien de fois po mobali azala na obligation na ubana okende libanda. Soit eza kaka habitude ya papa oyo deja Lise ayebaki ne bandeli. Po faso bakutanaki, soki Lise ayebaki ke mutu aza mutu akobima bima. Donc Lise ako supporter bisakata ya papa oyo parce que aza papa ya kobima. Abo aza kobomba sima ya Bible. Mais soki azalaki mutu ya normal, mais bandi ko sala makambo yango na kati ya foyer, c'est que il y a quelque chose qui entre na kati ya foyer na bango oyo papa oyo azoko ka ko supporter te, azoko ne ko se défouler libanda. Est-ce que kokende libanda eza parce que Lise Manzambi abimaki aza mutu ekobo, abimaka pe libanda, abetaka pe magoda libanda, yango mutu esali ke pasteur ope azala mutu ya libanda, donc bango tu baza bato akobetaka magoda libanda. C'est ça la question, il faut tout tourner. Totika kovlo kisakaka on dirait ndeko na biso wana azamabe. Na yo ki ba intervention bato ebele. Mais na kokota kuna te ezakaka eloko moko na ngai kaka na la musa pona komeka ko réfléchir sur makambu o ezoleka entre Lise Manzambi na mobali o posango zo tambola penda réseaux sociaux ke na TikTok partout eza Lise Manzambi papa wana Marcelo pe sako bosana ndenge toyo kaka ki abeta Lise Manzambi biloko abeta magoda Lise Manzambi yango ta mususu pe omoni tangu pasteur mususu aza komona ke pasteur mutu na pesa espace na la kisa na batu na pesa espace na Kasarema akeko beta mwasi nanga biloko yepe akoma mutu akanda komi kobima libanda. Yango tamu bomona ka Lise Manzambi pe azalaka na kilo yako réagir po ayebike ye déjà asa sala mbeba. Donc nyoso mobali azosala azobija kwa sime yango. Makambo eza ebele ba détail na koya nango malembe mais nazolinga na kota na dossier yo penza te na tiki bino kaka bososola makambo zoleka na réseaux sociaux pona ndeko na biso Lise Manzambi Blaise na Enis wana aza na centre ya makambo nyonso nini nde sali lelo makambo ngo ebima po eza makambo déjà so botali bien eumela mais eza ko bima kaka malembe couple ya Blaise Manzambi couple Manzambi oyo bozana problème o eza sérieux o il faut bo traiter na kati soki makambo zo bima libanda c'est parce que na kati ezana ça ne va pas na kati kuna nde loko na kosukila nango bawa bande ko nanga bo chia ba point de vue na bino mais en tout cas naza koya on est toujours là pour ko défendre ba cause ya mboka na biso mboka ya Congo ba population na biso ko défendre toujours makambo zo leka na mboka na biso ngamta na bino Gilmas en tout cas bo zonga esprit ya mabete bo commenter bo tia ba j'aime bo partager bo s'abonner.